Villanova ya babina filé. Villanova ya 3 jours. Il y a Patrick Beckham, il y a Materazzi. Bato tout na tanga be bato ba na biso ba comprendre makamune. Villanova pe ya ba Shomi, Villanova pe ya ba Yama, Villanova pe ya ba Messi, Villanova pe ya ba Gina, Villanova pe ya ba Balassiaga, Belios tozakaka. Villanova ezaka. Na ngai. Oui, na ki chef te na mutuka. Ko ya paso menga pe sous le pain pour na mériter. Naza bien éduqué. Ouais, éducation na ngana utana nganda ku yango na sola no a. Na paniquer te na olenga te mnite na za vraiment ki. C'est le merveille à Zongi. Il salon de. So azongi ça musane aza danseuse. Et ça nga bien pour to baksaka ba tu na kati orchestre na biso ezo évoluer ba o ba kei bonne chance bozongi sous to pesa miso chance. Andele dova. Alegiza journée na kobo ya maepo. Atala kala vina bito ko sombele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. On n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ce moment. C'est votre jeune journaliste d'investigation, Enoch Binta, autrement appelé Tonton H. Très chers téléspectateurs de Congo Mokili, vous êtes partout dans le monde, partout. Là, je vois les amoureux de Tonton H depuis Paris, depuis Angleterre, États-Unis. Vous êtes partout en tout cas. Moussa Nabiso aura toujours Koyamba, tu peux être sombitina mami batali d'actualité musicale. Alors, très chers fans, aujourd'hui, Nena Anosa qui n'a pas page Facebook et belé que non, je vais recevoir Balanciaga, Dorcas, Balanciaga. La villageoise par excellence, la nouvelle marque, la cheftaine. Bakisé maestro lo barakonte. Baksani. Balanciaga. Bonjour Balanciaga. Bonjour Enoch. Oh, charge à qui cheftaine, bouger. Non. Na bouger déjà. C'était moi, le Kanaïnga tourné na moni dida kese na moni pena donc mystique. Oh 12 000 euros te bebelo bambacho. Enoch, yo. Merci Siaga. beaucoup. Bonne santé. La santé va très bien par la grâce de Dieu. Nous avons battu là. Anniversaire les canets, tout le monde a ba poste ba musicien belé. Na moni relation pena matina ba musicien. Nathalie ba statut non habit. Oh. Mais à comme il a l'idée à cette orchestre, tu n'es ni mouton. Non, les gens n'ont bien par la grâce. Vous appelez même la maestro Fabregas. Donc c'est ça qui non évolué. Évolution qui c'est bon. Qui n'ont bien. Voilà, elle s'appelle Balanciaga Dorcas Nende Tokobeta Masolo, hein, Tokobeta Masolo. Vous savez très bien que non, Bautaki ko komisaye ande balinalinga balobaka bata ko pesa bongo a diriger teke maestro Fabregas a commis cheftaine il y a Villanova Balanciaga. Et puis nouvelle monsieur Zach non, parmi ba voiture au ba pesi ba musicien, yé na kati ya Mercedes nae. Oh, que nous dans 40 jours et au coma bon on a Kinshasa. Mais toko loba toko beta ba masulana. Vous peut très bien que non moellon générique de la bangoza sur le marché. On va en parler en tout cas. Comment est-ce que orchestre la bangoza évolue? Est-ce que Coco ma chef tena ko maîtriser on peut très bien ko maîtriser ba danseuse parce que maestro aux États-Unis bango bazana kin bosangani na bango ba répétition. Comment ça se passe?
Elle va répondre à toutes mes questions. Balenciaga, Moutouna non les les bosso. Aujourd'hui, tango tambola na nzela. Tu l'as casquette qui dort casse. Tu as casquette ya Balenciaga. Tout le monde a fiki ba maître na ba podium, ba foula ou pas Fabregas. D'abord, et ça, la on a différencier Balenciaga aux qui a kala na Balenciaga elelo. Ah, merci à nous qui prennent la parole. Premièrement, nous avons coupé ça, nous remercions le président, le maître Fabregas, pour nous surtout pour l'opportunité tout nous avons coupé ça biso villageoise. Nous remercions le maître Fabregas. Ah, ça là bien, ils ont coupé musala, cause a permis na maestro. So zawana uzala nilo mobwe. Yango to nazala pembeni na ina mona kaki ya nazala ka villageoise. Tout l'état de travailler, à tout l'état de faire conseil, à tout l'état où les gens baksa makaka. On se na matina podium ah n'éviter. Ou là ta kiboniama ou zalandeni est-ce que vous allez mutumo ba fula ku mpembele pour nazaso Nathalie Dorcas, Nathalie sous Balenciaga na podium. C'est comme si ils ont deux personnes différentes. Ils allaient tant comment la podium moi là ta ni mais là ba whisky Diamba, Zarani, comment je peux dire ça? Tonusement beaucoup, puissancement beaucoup, mais on a podium. Oui, bah musala. Soyez bi musala na yo. Vous maîtriser mon pays, n'endenge sengeli, ba discipline, ba respect. Au moins, on a matin podium. On comprend que t'es, au le combat bilo quand on bien ba diamba, ba nini wana. Oui, bah musala ils arabes bien. Pembeni na maestro Fabregas so zawana. Au moins, soit qu'il y a un plus, comme on a 5 plus. Oui, Baksamara qui est motivé. Villanova. Je ne sais pas bien encore fortifié ou soit à titre que danseuse, vous allez la meilleure secrétaire de la mission. Non, il y a un papa, il y a un maître. Azana pour nous pesa, pour nous relakisa, pour nous conseil, bosala, tant oyan oyoki osali. Osali qui est toujours bien. Des papiers c'est bien pas de danse. Si, on a maestro. Et après ça, on a fait ça toute vie. On pas de danse. Kyrios, mon papa, merci beaucoup pour tout. Et bien, souci dans les années. Mon dosolo baboy, monsieur Tikalaka. Celui qui est monsieur Tika à internet. Le temps où on a 40 ans, 50 ans, et monsieur est toujours. Tout sur le bateau, on a ça à vie. Est-ce qu'aujourd'hui, bateau bateau la biso ba banga te que nous le bateau on a appelé ça bateau vie, mais un jour peut quitter na peut comme des sur ma électron. Ouais, des non, on va vite. Attends, na bid na kem pandi. Na sala sengi na sala. C'est que na joie de vie pas na e. Et on a que sala sengi na sala. On est à la question qui na que sala na va na ndako na nga soit na ba activité mususu wa de na sisi de osa musana nga. Na kena vie na nga malamu maestro apesinga. Si. Vous l'appelez un jour que nous sommes au salon école de danse nayo que nous sommes à peine l'eau non na musala ou yo école ou formé bat mususu. Ouais, ils en ont déjà. Tous ara quand tu ndo binabe obino zumba na poto parler tout le monde mususu zumba na poto pas comme nous va na ndara libali sino. Wana obina nanu ouais. Wana obina nanu nano danseuse nano na posa musana nga. Nzoto na ngeza vraiment non, ils en ont vraiment. Fona bina. So lo libale o balate. Non, le balai était non ça non sala. Bosoye. Sokeye. Mais non ça non sala. Pour battre belé monsieur to sala no ana ba yo moza témoin. Bala o kaka. Na pesi bato to balinga bala balancer ga mbota. O sala musala. Amota trop. Soye. Nazana non ça non boulot nanu. Boulot liboso nyoso yaka na sima. To ça non musala nanu. Sala na pone yango. Eza ko za danseuse ko bina. Taki nazana non sala non naza vraiment non ngana na Villanova naza Balenciaga tango za pas Fabregas avant que ba comme ça chef ten vous avez na muto ando ko encadrer minute que chef ten na bino pour ne pas citer na poto za na pour na pesa bat mususu ba monsieur Zayo j'ai l'honneur de te recevoir na poser comme Marbo Zayo Neno baneko se comporter tango za qui subalterne. Donc subalterne, ça veut dire que nous sommes dirigés par un mouvement qui chef ten.
abana couper c'est no ba meeting ndenge ni tout mbaka na ba nombre ka ya musala heure à répétition heure à concert discipline respect yangwani etambola na Villa Nova so ozaka na heure babaki 10h c'est que 10h faut zala wana 11h faut zala wana so balobaki ki tozana renom boy to kineza 19h faut kozala wana na respect webiki waza yaya waza chef ten waza président waza CG faut ko respecter bango oui yangwani sala ki et baksa moi un peu na musala toka ke bakito jana podium musala normal boso na sala mabi sala mabi na bibongo so na sala mabi eza normal eza musala ka basala ka non kana itis to bi discipline za na kacha musala nyoso to soki na BBC bazana droit kitsa pe bana droit pe sanga suspension ça normal eza musala non sala ndeni no yeba ki nazo évoluer tant bo pe sanga ba discipline wana te na ba suspension wana te mona bana évoluer za te faut ba suspension ni za la ka ordre za na musala pona évoluer na za la o na za lelo si lelo ba ko monsieur chef ten ya Villa Nova Balenciaga charge na hôtel charge ya Villa Nova ba villageois na ba villageuse tout simana yo est-ce que ba kanai o ba salara yo lelo ndoko mi chef ten e kanga mwana mutu est-ce que yo pe okozongi songo bato baza o baza ba subalterne na Villa Nova ano kinga basala nga bakana ite mana yaka juste ko sa musala na kati ya musala kutaka ba principe nango bakitso na ba podium bazongi so na ba simati na ba répétition monana na kuto banosanga ba passe na mutema na bi azobina be ba osale be poani na wana za musala bazosanga na simate musala so batie awa télémission awa yo awa na ko yatena le kaliboso na sauter non tant on obima na pesa onga na za na yebisa ko déjà aux deuxième photo sa émission na yo na chaîne non na yebisa yo koyeba musala eza koyeba musala yango za te so za liboso na ko za pe na sima mbela bimi le premier si yango wana musala na ndo saiza na na sima taki na ika danser ya Villa Nova ngafuna pesa ka be fort nanga poto babenga Balenciaga to na obima wana na pesa onga na nango mukile mon kite oya za nango yango wana kozonga sa sima to ko bina na sima to ko bina liboso yango wana te keza makasi ko za danseuse non partout ba ocho za danseuse bo bosser faut ton ba tanga ba danseuse ba tanga opembalamo omona te so na côtier okenda otala ti émission na soko tala otala ki omona kiti so na côtier mo senti que te muta côtier yango lelo mingi kana respect no zo remercier maestro Fabregas na nyonso asali po na ngai merci vraiment papa merci vraiment mais ça va faire na ngane so balinga nga bo pesa nga chance kaka chance na soutien na bino ezala bien na bi ke ba villageois na ba villageuse bazala wana pona biso chance bo pesa ngai butalinga penana de na kondre ko yo motongo ota ke ba comme so chef ten est-ce que ça parce que au rumeli na Villa Nova parce que muto fabuka sabano chila mutema atikiye habiter longola image wana a commission aux autres des compétences parce que oyebi kobina na ozana sens ya koza ko diriger batne batio to beta na pembe na trésor baka Hollande biso na mérité oyebanga davana za chef ten là c'est vrai oui c'est qu'il a mérité koza chef ten ça tout moni mutakalo otika na village zaka yo te to bataka lebele to bataka lebele tama 4 to na Elliot ou les deux kaza atanga mususu atangelo na wana parce que batato to tanga ta so ba le kala nzela bi ata mwana moto moko obenga bango te mais oza so to za banda li Balenciaga non babenga bango bo bisika batambola yo zala te noki bazala Villa Nova ndeza wana ezo orchestre ba jeune so za de na village ato oyeka lelo mbamo oyebani Wanzo orchestre na biso ya ba jeune maestro Fabregas a fula mutu nyonso apesa mutu surtout chance pas biso chance ezele opamba yaka na yo sala na yo so ok bonne chance so tant que Fabregas maestro azali mon président Villa Nova era Villa Nova chance ango loba
na bossa ni question na ozonga la question na par rapport à animé par rapport nous le bien ma chance na posé sur question chance ezalaka oui mais aujourd'hui tout le monde a vu la Nova za Balanciaga Chomi les restes là ata kombo mtu mwa tena bité soki bat ba ndanga na kosa Chomi na ba kota ya musicien ba kota ba instrumentiste Yama kota porte-parole Gina PMF kota danse yo les restes wana bwe yondo ebité tenga ko yeba parce que za musala nga mais batu pena o ba otala biso to za to beta pembe à part Chomi ba mission ni so ba yeba na vila no to na ba mukonda bazawana ayeba no na vila no ngana yebi teke journaliste mais batu ba yebi na bango vila no veza orchestre mobo ekutu makoto oyeba na anu ko tuna na vila no vate pour orchestre fula ba musicien fula ba danseuse fula ba tutu eza vila nova c'est koto oyeba na wana foluka elo muso tunanga so to beta tel sola mwelo ningi to adena ba 2000 déjà ba 2 millions déjà pembe nanga selo passe non koto oyeba deto oyebani yo oyebani obani to oyebana vila nova déjà za de orchestre munene tant que des maestros de ayebana déjà c'est que ba baza sima maestro bon pa Vila Nova ya ba Thierry Migler Vila Nova ya ba Ibrator Vila Nova ya ba Bina Filé Vila Nova ba 3 jours ya ba Patrick Beckham ya ba Materazzi ba to tuni na tanga ba to ba na biso ba comprendre makamune Vila Nova pe ya ba Chomi Vila Nova pe ya ba Yama Vila Nova pe ya ba Messi Vila Nova pe ya ba Gina Vila Nova pe ya Balanciaga Bellios tozakaka Vila Nova ezakaka Balanciaga to beto sur la pembe ko kasi ngoni utangenga Vila Nova yango ka obi Vila Nova ti yango pe na tango lelo pe na mission nango ya Vila Nova sozo le candidat de Robert ya par Chomi na yo ate toze bele una tango na babele la biso Vila Nova orchestre munene na mboko ato koti lelo pe ko yebani total ma les gens ba tout ça direct aux ba 4000 ba 5000 tout ça direct 4000 5000 kasi ba monsieur baza 4 wana ti te bat ba otala pour la Favgas problème ité a président na biso le coup na biso tenga pesko souci na ngaza ke note ba mission ba pa Favgas ba misala ndenge ba Thierry Migler ba misala ka ba oui ba ko fulo mais so yo mo ça té non olingi polémique ya mabe té nga en fait eza polémique té mais nga souci na ngai monde yo moni ndeza ma page ya Facebook moi nini tout ça to poster ba nini ki aujourd'hui Balanciaga mais nga parce que souci na ba mission à Favgas au boza rapena na Vila Nova ba Yannick Noah na to Yannick Noah siko yebende nga na journaliste funa yeba bango mais est-ce que bato ba olanda biso ba posanga ba question ndeni bata village ba mission maiso ba yoka na te ba yebani te nga na yebi bango te ke musala nga na sa funa yeba bango impact bozane impact yeba na te mais biso yeba pourquoi parce que to sa musala mais impact banda kala n'est-ce pas lelo ba komiso chef ten enoki Nasko ba betande pembe ne Nick Chet na trésor bakala ba to salango ba harmani ba love pembe na pembe lelo ba comme so chef ten est-ce que ça pas yo ki sanga ba voisin mutema pasi tout vraiment ba sa maïso pena salongo yo mérité Balanciaga déjà oyebanga déjà na zui pse ko de oyebanga déjà ko mérité ngozolo ba mérité to générique monte o ba seka ba tanga ko mona Balanciaga na générique kala ba concert bonjo te bina te pensage pardon pensage babenga kuma Balanciaga bobenga ndinga na bina na clip wana te ko bina na clip eza ko sala o te ken ba misipe na kombo na ndeto mona ba msusu na clip na ba bengi kombo na ebe pa abimi be pa wana générique tangela na générique o ba bimisa kombo mutu ba bengi kombo ni ndo bossa ni mituna seconde eza nga ba réponse eza net singa en fait non ça registre musana nga no bina naza danseuse naza pona sa cooks na mutu te no ki mapemba on a mutu te no sala tant o yanga koki so na mérité on a mérité o ezaka ki no eso fa nanga o soutenir nga o pesanga soutien na ba conseil na bango nde sala nga ki nazala balasa ko naza lelo naza poso ki mana mutu cooks te po e komi lelo na tananga o funa sala ngo funa za poser ne bandeni o gérer musana nga na sa musana nga bien respect na lukandi koreni nga na bina tango orchestre ezonga awa na bina so na obuka na so na osande pona bina déjà na sala lokwa na buka me atembo na bo moy fona lukandi non sana na tante osa cooks na mutu soki mutu non nga na osa juste ka musana nga lelo nga za chef ten lelo maestro Fabgas atinga Balanciaga chef ten e koza na pe normal le pe na salle le ben pe musu pas comme chef ten eza juste musala eza te ke na vai na ngwenda kiti non eza musala musala pesa melinga na mérité yango bako peso chef ten te ka ki mso pe po ebo bina te ba otala pe mambo be na kati
ongana to ebina o ba fai na biso ba yebi nabiki ate mona za patient aza respect ali orchestre na bango to pese o amérité am yango wana na pesa ka merci kana ba fai na nga o ba soutenir nga to maestro na nga président nga tsaka direct o bazala wana ke bitsola ba seka bocha ba seba merci na bango vraiment bozala na pour nous soutenir nga so bo moi ke na sa mara bien te bozala pour ba conseil na bino no yo kango no zala wana ba mo pour na ko s'excuser mais juste non pour le moment on ça non sala no binanan le chef de va pesi yo bat ba mo banga pourquoi parce que to yebi de so ba pesi mo to charge na moyi ba pesi charge na butu ba pesi charge. Est-ce que toi bah comme ce chef de na boye na sima ba simbi sur l'autre moi vi la nouvelle ils ont orchestre va ventir terre moi eza nzambe butu peza nzambe eka musana ngandi na binaka Villa Nova si Villa Nova orchestre munene eza orchestre bongo te eza ke neno sa musana to batambola ba makolongulu kuna yo tuni ngai nga réponse motuna yo réponse yanga motuna eza ke eza ka musana ngai nena bina kaka bongo na mataka suko to ba pesinga chef ten ezake nde bina wana matisa lisusu maitsa supo iko mande mo boy eno ka musala musala to ezake te musala kisi pona moi to sambelaka na butu to sambelaka mutu na muto ayeba ke na kenda église ba tentation ya butu ya n'est-ce pas parce que so ya butu c'est protéger na Jésus Christ de Nazareth na maloba te muto mtoza nzambe na sambela to mona na Villa Nova balinga ke polto ba misuba ke simbisa banina ba pa banganga ino mwa maladi te banganga balemba na nzamba traiter non mona te pourquoi pas tenga no sa musana ngambe na sanction na nzambe c'est que non ba proposer to déjà proposer boy te muto mtasambela église alingi muto mtakena nzela lingi yo saka musala c'est tout ko proposer toni na bien ngotenga na bika kena ko bidna na ko sa musala le nzamba sungi président na ngabisinga balasa ko comme chef ten mokile moni ma pese ba merci ozaka kinga na continuer ka musala nanga bataki so ya nini ngana bunda na ndenge nanga na nzambe nanga so pe na nzambe so pe na nganga on est vie privée nanga o juste ya kinga na sa musala nanga on a des propositions déjà nzambe na nganga no lobi na yebisi yo po yo cheki nganga ti ona biso ke na nzambe na nganga ngana obunda kaka na ndenge na mais juste ngana osaka musala o mo ba pesi ngana sala on eza vie privée nanga ko ba musala sala elengi parce que ça ba tana sur oza besoin ninga na kama bendi na vandi boy faut bina kaka moi les a marché na sa ata mo andele mukie esa ba fa na nga plaisir et puisque l'on a séparé za nini toto ça une mission ata la beto que somo répondanga aux calme za nini ba koliso bongo to ma sona biso za bongo éducation na ko eba musala muto eba musala apanika ata za agité te question yo réponse yanga ce qu'on a agité ani eza normal to lo bakaka elle aura non lo bafuna lo pe na tendresse na moi siti kolanda comme des garçons te ka style ka quoi mais na moi si na madame na maman si fufu pe bolami il faut na zalati na lo bana tendre si na moi si na lambaka ne te ma comme na lo ba balasiaga si tout ba si et puis so bat type so bon yoka la Villa Nova il paraît que ba danseuse ba comme ça ba chef ten batulia ba yoka lobaka que non ba so ba yoka na diminuer sous volume qui na Villa Nova il paraît que ba danseuse ba comme ça ba chef ten si c'est ba comme ça ba chef ten et moi ba dessiner ba danseuse wana ba scène na ninga tactique ba tactique na tactiquaire wande na yeba on tifolo ba bien pour na comprendre pour ba fan pour comprendre on te na ninga tactique ba to ba lobby que notre tiba komisa yo chef ten boye bukuma ko bimana patron na yo wana eza batu ngala ramena ngoka yo pour répondre clairement est-ce que c'est vrai que tu comme chef ten boye ba salo par récompense parce que aujourd'hui balanchaga bimana na président na
wana eza bato ezol circuler na internet na ngamba ba jaloux la bino na ngamba ba vulnérable ndenge président Fabouga Salobaka jusqu'à na besoin opesa nga pena éclairer opinion bato tout ba otala yo ba Hamani ba love ba Nikcheta ba trésor bakala ba Hollanda est-ce que ça information est vrai que notre poyo comme cheftain lelo c'est parce que mais c'est curieux bafani na biso bafani bato baliso ko lobati bato balingaka bato bafani ya Balenciaga bafani ya Maestro bafani tout balingaka la bonne musique ya Congo na biso eza question uti pa na bango est-ce que bango wana OK merci pour la question pour na bafani nanga obolingaka Villa Nova bolinga ba villageois na ba villageois est-ce que kobonga mano elakisi que note eza vrai to ça ne passe non répondre moi bafani nanga bafani il faut répondre bango vraiment bien pour na respect bon on est bazala question mais ça lui passe non répondre autre non répondre autre mais répondre bafani nanga pour na mono bonga mo comme d'être agité na bangi ngazanga mto ningana bafani nanga obusepela na Balenciaga obusepela na Maestro Fabo obusepela na Villa Nova Mobimba eza te ke o batu bakanisaka yango wana eza juste kana oloba eza musala nanga nazalaki danseuse simple mais na ndeko bina bien na ndeko pesa pe makambo nanga lelo nakomi chef ten eza kaka ke na mérité kozala chef ten parce que musala nanga yango esali ke nazala chef ten eza te ke obino bokanisa ke o soki nde non bozala droit kotuna po elobama kana yango eza nango normal mais eza yango te bokanisa eza kaka juste musala nanga bopesa nga kaka ba chance bopesa nga ba soutien on osenga bino vraiment ezala bien so bopesa ba chance na bino na ozong c'est la bino ya oleka ki chefte nango pas même 3 membres ba sombelo mutuka Balenciaga bat ba oloba ko Balenciaga mutuka ngo peso ya sika wapi na Amérique ezo ya tu sur dans 40 jours mais les gens bat ba faut ba loba au sali pas même 3 mois ki chefte même pas 1 mois si je me trompe pas biso ko no ka c'est ko ya ka lelo voyager pe ka lobby voyage oui c'est normal tout kana voyage à poto eza différence na batu ba rumé na Villa Nova batamula makolo ti lelo eta na mérité basenga avoir même ba parole ba pesa bino banzembo bambonga ba transport eza chance nanga na remercier ka Maestro Fabregas na o no sitoza osala pona ngai oui na ki chef te na mutuka ko ya paso menga pe sous le pam pona mérité eza normal eza musala nanga na osala na musala o muta osala yango aliaka na kati ya musala wana pourquoi pas te est-ce nga na tangelo bandi nga ndo bina na Villa Nova pourquoi pas na mérité mutuka na oya wana pourquoi pas et na mérité yango pour na sala musala bien na dinda na ba piscine na riska na beta so beta conseil ngoma podem nena ko bi on se eza musala nanga parce que to musala nanga e futanga il faut mokile comprendre que témoin na sala musala yango futi eza kutu te soki na sima nango no eza juste musala nanga na salaka yango na sala Maestro Fabregas merci vraiment papa merci pour la ba longolo place au vendre faut ba sur l'appartement mususu oui parce na vanda na banda et là des sika bien ba bango da commune ba mbili mo benga mo bandal séparé na on va aller à Paris c'est que na des bien te ba ba sur l'appartement mususu et ça normal c'est normal $450 atako to $1500 na yaki mobimba atako to $1500 na mérité kozala na mérité kozwa ngo pour na mérité ngo mne bota ata Maestro ba so melanga nyo surtout na mérité ba fa na nga pe ba comprendre que te danser na biso na mérité kozala nango pourquoi pas te ngonga nanga ekoki ngonga nanga ebeti ekomi o tezaka musana moka bakieto na nga oka komelela bi enoki yebisa que te baleki tout de bande on tout oka to yoka ka te wa kufi asali bwe yo mtozala naye liwe za nzambe muta permetaka muta kufa nako bela pete na kufi malarie bomaka mutu passe bomaka to sala ba biloko wana te poto tsaka dia banga que note un jour changer ba argument moi ni bwe ba tala biso ba mono très calme tu as de paroles ecclésiastiques nzamba za bwe merci ko on dit au continue le Congo penate non to sala no émission au deuxième est-ce que on sala nga to wana dakindeni kabweti calmete
naza mwasi naza femme femme azaka soumise pour na yebi ke ba papa ba olandanga ba grand frère ba olandanga ba tonton ba olandanga ba kotala biema boye me wata kete latina eza ngo monde mais na kibo mwasi fona milata kibo mwasi naza te ke na ko bunda te to loba kaka fona loba na douce eza question mutunenga na opeso question eza likofite za pe lisasité fona répondre na signe ya respect poto mto olanda émission ko poke te mona za na éducation éducation ya ka te ke so za ndeno loba français to loba anglais non éducation utana ndako éducation nazo pa ba parents nanga pa mama na ngai yango na mimango tina musana nanga nde na zabu nde pe na musana nanga c'est ça Balanciaga oui ozungi ba polémique tout dans ça besoin ko tu ba polémique te mais ozo bandanga ba polémique oh lingo lo bateau quoi yo tu parles doucement oh on tu zo quoi que la dans ces signanga tamba loba nde tu quoi mobali ah Balanciaga yo pe dans ça besoin ko ta place yo monde zo ngo ko tsangai bozo mona bino moko abe bo commenter quand tu journaliste soit lingi polémique tout est-ce que comme na bandi yemo wo kina lobi ngana lobi na za femme femme eza kozala mama moi so za mama moi c'est pour le bras doucement dans non ça la musique eza te ki eza loka ba ya ba kizengi te eza musique to sala ngo poto za na ndambu ne mtu so tango zo tuna nga ba réponse o tuna ba question no tuna nga to so ba réponse ya te ki ozo beta nga to simbenga mundu kite o tuna nga fona répondre o kaka na kimia naza bien éduqué ouais éducation na nga na ndako yango na sola no na paniquer te na lenga te mini te na za vraiment kimia yambanga esolobi to sola kaba Oskola tiki chef ten. Oskola tiki chef ten. Chef ten. Oui, il a mérité, hein, c'est normal. Na fier nango. Na fier nango lelo o kapé balasser ka chef ten. Et ça linga bien mon kono e bisa mo kona yoka ngo. Onde biso babi que non to nzeo Fab Gas ça lelo ko po nangamba ba voisin na e ba comparer que il passe à makambo parce que tout ça tout mi bomba na te aujourd'hui to ba comparer ba musicien na biso to ba cha Fab Gas ba cha Sunani so ba cha Fab Gas na gauche na droite ba cha na ba musicien surtout ba sala msana ba ngobia ba cha ba ngo eza na gauche eza na droite bo ba kimsa ko na Teresa ba musicien orchestre ah ngana ba kimsa nga terrain te naza makolo beta baite na makolo ka ya obi vous avez na match mon robe febo qui beta match ba musicien la team ba danseuse pardon ya la team moi ta ba kimisa o ya te otambo na otambo na monsieur jeune mo ba sera bogarbo na obosa na komone comme les asus nani boy azara bogarbo jeune ngo azara bogarbo na obosa na formation ma ben noki oje formation ma jeune wa bogarbo Willy hein so ba Willy ngakut na Oli Glody voilà jeune ngo azara bogarbo Glody boki mamba una terrain ba danseuse on ba nga ba beta bino ah wande na bien on était natika lo beta balle te natika pokuta na terrain te natika po na problème na mutu pété mutu tout o sa musique na eza ba danseuse héritier eza ba danseuse oyo yebi eza ba danseuse orchestre biso surtout eza la koko na biso Raston tout ça musana biso apporter implicite pour le coup mboka na biso so boza ba relation entre ba danseuse pardon ya Villanova na ba danseuse ya la team wata relation ni parce que bosa musalama même fois là que so papa même super il faut là que bo ambiance que les non on a relation mon côté parce que to bet orchestre mon côté mais ce qui est que to sa famille en fait côté to kutana ceux ali solo to solo li ceux ko seka to seki mais relation ezate parce que nga na vanda na kwa na nga pa vanda na kwa na bango en fait nga no sa musana nga na Villanova bon pe wasa musana bango kuna o eleka kuna na ebité o pe eleka pa na ba ebité so to kutana lisanga mo bosengi bonjour bonsoir c'est tout hein yo bangate nazala bien na mutu nyonso o bangate na pesi kutu ndeko na nga Shakira na timo ata bambota trop na mandeko na nga abe nga mama alors yo banga no ba guerre pour côté te na banga na guerre te za ki naza nga na guerre na mutu te nga na sa juste musana nga naza danseuse na limité après carrière nanga ekomaki asala bete to sala ngot na micho tambala makolo emso ba ko mena so voiture yo kotimba makambango eza pona bongo te baza bandeko na biso ba congolais to sa musana biso taki naza na problème ya mutu te ba baza problème nanga te non zana rando na bon point na obanga ndeti to banga ka Jésus Christ de Nazareth eza ki ba osa musana bango bien
ba continuer ko sala ngoza pona lokumu na biso ya mboka ngape côté na zana osa musana nga bien za pe ka lokumu ya mboka c'est tout na temps on a problème muteta na ngeza ki fona bosser fona ko courir non sa ndi maestro ya boy no bina ni non sa nini na ba bloquer bien na mtu na ozo tana olala na ola mkola to sa nini boy po so yeto za ba tourner belé to za ba clip be to ngato sala yango za mtu na tante ki o sala so rando so nini na temps wana te nga rando na ngeza ki to yo telemi nga pe na tem to bini guerre na biso yango wana si musala to yako sala yango wana to yako sala musate ki to lobara to bunda bunda to ba kuluna te ba so dans ces moments ko azara ja pas maestro Fabrice yakala azongi sala neni et ça là bien à comprendre que était village ndé dans makam oto yoka ikamate merveille ya mado États-Unis d'Amérique alinga zonga na orchestre on a pris information to yoka ki bongo pe to yoka ki sûr que non chef ten ya groupe ya Robin Mundibu azoko intégrer groupe na bino wana eza ba information to yoka ki sur le lo merveille azongi il salon de so azongi ça musani aza danseuse et ça nga bien poto baksaka ba tunakati orchestre na biso ezo évoluer ba obakei bonne chance bozongi sous to pesa sous chance po dia ko kene na ko zonga na orchestre na biso ça ngo normal maestro Fabrice azana te pona ko boya mutu te maestro pesa mutu chance so ki monde ke simbite porte za nango polele pona oya so azongi so azongi bongo est-ce que pour ça mamba salonda kitso na podium tenga mtakitana na podium atina na baka ba discipline na musala faut ko respecter ngo so nga mona moki na sali mabe ba singa vande ya musala pourquoi pas nga peloni na comme chef ten bosse muta sali mabe na psike zela nana oui si pena merveille zela nana musala ti il peut ndo sala nga bongo non le bamoto na baka zela parce que ça musala faut za na ba discipline parce que poto tambusa ngo bien so respect zate discipline zate to sa musala bien te avant likambo ko malikolo to ba pesi za chef ten il faut ba ningo gérer batna yo c'est ça et ça normal et ça ngo ndeti wana za ngo normal ata so ki lelo ndeti yo za boina musala na biso za chef pourquoi pas kitcha mutu na nini te na kitana wa chef et pesa melioti on est en normal que 20 jours na ko yo sa émission na ngate si c'est normal ngape jour na ba te concert au betati au mata podium te et ça la na villa surtout na villa no vandezana ko mekate ba 12 te musala nde respect discipline so ezate au mona otamso manete obina vraiment boy yo va na mais villa no ba 12 on rappelle nga 12 mois beta mission na combien nani Angelos batika na ba 4 heures ba voyage mo bona batika pena kwa tika pena la prince ma campagne na 4 heures du matin musala to respecter musala ya ngwana eza papa na mama ya ngwana pesa biso 100 francs pesa biso 200 francs so ko yeba valeur musala na otese ko salelo monte na musala mo fomi pesa no respect pesa no discipline après tant oye siko za wana le besoin ba na TikTok en tout cas si so oyebi ko pesa valeur na musala otende ni mtu so pesa valeur vraiment si faut ko pesa valeur Moellon et Bimi comment est-ce que Moellon est rokende Moellon est bien tu as déjà na 2 millions Wolo. Et puis ce pour sortir le. Si. À côté le marché. Mais quand on télé maintenant non. Mais quand on télé maintenant. Ah, pour sortir ma pour sortir musique. Pour sortir bina. Ah. To consommer ka moellon na sani. Nani ngana. Oyemba so ba biso que note. Non. Nemba te ngana bina kasi tango telema est-ce tu ngo sa nene est-ce so na yembi jouer ka fo betela nga kasi obeta nzembo yo lingi boy na binela o olinze muni nzembo ya yo dansi yanga nzembo tu to ka nzembo ya bina molo na biso mte ebeta ti yango mteza na molo ndezana eza na impact sur sakate na so na ton place ni na ton place ni bon telema to za la bien kasi telema pa andele dova alegiza gaju nena komo ya maeto atala kala vina bito na tuka te baluka bomo si Balenciaga wa siko bapa ba bina ke yom to pesa yi bango c'était comment en fait bapa ba bina ni moelo to bina mo peto boya bozana bapa mususu en fait eza ya biso D'ailleurs, tu vas ko bina ngo déjà awa avoir mokonza qui na ngo na Amérique. Mokonza talika qui
qualité à clip on appelle ça moi bête qualité ba clip à bon op et ça la rapé et ça la bien biso pe ba village de tikala ki a pe to bosser pe on pe to bino pour être ça qui derrière biso ça de l'eau na biso ngesa la ma ah mais mon contestat ça makuna pour ba qualité on a vraiment tant non moins là ndeza en tout cas du côté qualité Maestro Fabgas big up en tout cas un bon travail Chomi Yama en tout cas merci beaucoup basali vraiment prise de salle musala kitoko à part ande boté Gina pe ma Fabi na nde bominga makasi Gina yo debe la maloba na dance elengi tenze bolike elengi makasi kitoko sentiment so bebeta biso même tozaka bwe balamba mwelo na bulambala elia bango 3 sacs ya makala yaya dere moka koni badoko kate bazonyonga balamba mwelo nande chanteuse te mais na CP sika ba fa na ba ke actualité nzemu na biso eza vraiment hérité pas comme ça moko danseuse comme ça pe chanteuse on ne sait jamais bako comme ça pe moyembi alors Balanciaga to comme na suka message à Souka et puis aussi maintenant moi dédicace même que ça na batumé belé mais avant tout na kinbo travailler comment est-ce que bokati au travail ou soit bozi la maestro yemo ayi après bando travail toze la presse aya mais ba musicien ba chanteur Théo Fabgas abwa kingunda toujours watu fona yamba Gina ya kaso ye fona yamba pour mitune sebeli ya zani danseuse et to tigelo go bina ko loba pena zo ya Gina pour mitune ke belé o Fabgas abwa ki bangunda na ba musicien ba yoka faye ba pesa ki rendez-vous na juin faye qui t'a déjà esimité JA to ko m'appelle 31 zo simbara ate exacte ke ko simbate aosa musala kota zana osa musala namoni ke asala ba direct wana sala relaxa bino te ke vanité aosa musala ba contre les cas qui tellement mingi et c'est un faux biso toza to benga biso za ba misala so pas trop pe simbo oné toza wana pona to sala musala nae exactement Maestro Fabgas akangi maboko te aosa musala balala a déjà zo ki aoya de nakin asi sabato na msusu après to continuer à tourner msusu na Paris date bante so date ezwami to faut pas répondre non na ngunda wana ba loba maso ngai te ne pas bazo loba en tout cas bato bazaka pona oloba mabe bato est-ce bando na loba olobi ola mo bato balobi pardon bato bando sola no bonga na bité ke mwelo tout cas c'est to solo la ti bato no sola bato bande banane bandeli tito comme na suka est-ce que bola moko o maestro sala oyebisinga ba pecho mutuka papa yo lukaka polémique qualité pe ya bien ya nzemu na lobi yango te bato batipesa comme alobandi na oloba côté doom en tout cas yama moi na zone yama sozozonga pena bien ngato zala bien à l'époque wa ba misusu na ba ganga lelo to benga na bona ba studio pas gaze na ebite so ta l'émission Gaz mona mbinza jouna ozana besoin ko loba internet ba monsieur belem su ba ganga ba kata mambo loba pona yebi bango bien de ba banda ozana nga pa Rodriguez ozana nga na zone on a yama obeta doom ba wa ba impact ba nani tout ça on nga ko loba Balanciaga obeke so suka message à Souka moi dédicace pour on a raisonné pendant makamne mambo ke na internet ba mission sous ba mo critiquer ba journaliste mais bino mo bonheur roya l'émission ça la pesa biso ka 2 minutes to loba mais aujourd'hui nzambe na to mola bata to mo bino ba mo critiquer ba journaliste na ba plateau na bino merci yo muto sala ba journaliste c'est bon da senga ko mbongo azate ndabiso te ke wate mema biso na poto azate à travers l'émission Engana Lobango. Mais Balanciaga continue. Si. Charisme qui chef thème. Puis ça monte. Check, toujours. Message à Souka, puis dédicace. Message à Souka, Zaraki. Non, c'est un bafay. Merci vraiment. Merci beaucoup, vraiment. Mingi. Non, c'est un cas bino. Bino ne mutu na remercier pour volume, mais moi c'est vraiment volume. Loba pena no to chef ten ça la bien. Non, c'est un ba fay nanga, ni surtout ba villageois na ba villageoise. O bolinga danser na bino Balanciaga, le comme chef ten. O pesa nga pe chance et za la bien, ba conseil na bino
Bon remarque la bino quoi. Et ça langa bien azana pour no yo kabino. Bambote nanga ya trop. Ya Dudumbe ça. Etida Pitu Boussol, FBI, chef Yama, Tozela Zela Kaka, et ça, Belgina PMF. Il y a ça des cornes, Glody Ozana, Mbote n'a pas fait tout balinga balasiaga. Vous êtes belé, vous avez ma tête. Yannick no atambola makolo. Pese tambote. Mbote n'a trop na Yannick no. Starboy atambola makolo. Pese bimbote. Mbote n'a na Starboy. Nana ba fan tellement belé bambote na bino nyonso tout bozwango kaka. Bata makolo. Ah maison na biso comme boloni. Bibiche Nyangis. Ah si bambote pe na maison na biso so ça solo ta kitoko. Ola ta bien. Basalo suki bien. Oui awa. Ba tcha maquillage belé. Ne na zaboé. Ils a grâce na bango. Ya ba fi pezo lo ba o garçon. Poto comment boya ola ti boya ke na kuz ba bio les ibé. Donc mutala ti boya za bongo. Grâce et Taya, la bière de luxe. Si. La passion beauté place aux allées, je précise bien que Grâce et Taya, on est bien à Souka. Pour m'embosser la tante H, en tout cas, big up, continuez. Ah, bah, moi, tu n'as pas fait les amis de Balasiaga. Alors, très chers téléspectateurs, c'était là Balasiaga, chef-ten du groupe Villanova de Maestro Fabregas. En tout cas, c'était réel plaisir. En tout cas, il y a un plateau pour que tout soit métier. Mamie Batali, l'actualité musicale, elle a parlé. Je suis engagé car il y a moko. En tout cas, nous avons martelé car on a mission tout au bon négligé par journaliste. Et ça la passe. Nous avons un voyage à Zati. Parce que nous avons un peu à Zati. Biso des arabes, qui ont été pour répondre à la question à Biso. Et d'ailleurs, nous avons mission souvent à mission tant que vous avez un transport. Et bien, on a les lotos, peut se faire transport. On a une mission mais à l'époque, Biso, on a temps la peine. Musicien, tu peux essayer mon transport. Tu peux essayer mon transport. Mais les lots, musicien, poser question au salaire, comment répondre aux journalistes pendant l'émission. Ça fait très mal. Alors, de mon côté, j'ai dit big up comme ça. Archipap, je te salue. Sephora Tchépé, là, je te salue. Rabilson News, big up à toi depuis Paris. Rabilson News, en tout cas, merci beaucoup. Depuis, je te salue aussi. Armani Balov, en tout cas, merci beaucoup. La télémère déjà devant Western Union, Nazo Zelakaka. Armani Balov, Trésor Bakala, Bakalos, Nick Cheta, Maman Fatou Ilunga, Karine Yama, depuis Paris, qui encore, grâce Etaya, je te salue. Sarah Etaya, la famille Etaya, là je vois devant, c'était Bibiche Nyangis, c'est la grande dame, mais Maman Bibiche Nyangis. Oh non, non, Maman Bibiche Nyangis. Sur Kato Willery, numéro 152. Comme quand la Kato Willery, dans la province, ou en direction province, oui, bon, ça là qui est très bien, bon, ça là soin des visages, bon, tu as make-up comme il faut en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, depuis quelque part, je te salue. Patience. Princesse Yabatrone. Princesse Yabatrone, en tout cas, big up pour ça. Et pour finir, pour son abois quitter, en tout cas, ma camarade au Koufa. Baby Nan. Nadette et Boma Kumabolia. Nadette et Boma Kumabolia. Bokangono ça bien au lobango ça bien. Nadette et Boma Kumabolia. Si. Bambote trop sifozali. Nadette et Boma Kumabolia. Pour ça quatre émissions exactement non mon. Pardon? Pour ça quatre émissions exactement. Nadi Balanciaga. Alors quant à moi, je vous dis une fois de plus encore Nadette et Boma Kumabolia. Bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.